awawa ezali lisese ya Yohani Mubatisi. Toyebi histoire ya Yohani Mubatisi biso nyonso. Toyebi ke Yohani Mubatisi azalaki nani? Toyebi ke Yohani abotamaki na epoke nini? Toyebi ke Yohani tango abotamaki na nani? Yohani abotamaki na nani pa abotamaki pona nini balingami? Pe Yohani azalaki nani? Na kati na makomi. Tozali komona Yohani azalaki informateur. Yohani abotamaki pona lokumu na Nzambe. Abotamaki na mitindu ya Nzambe. Pona ya kosala musala na Nzambe. Pona Jésus Christ. Tango anva abanda musala. Pwete Yohani ayeba kofongola nzela ya mwana na Nzambe. Alléluia. Nasira totanga kalisolo yo mingi na mukanda ya Matthieu, Mark. Esika sango malamu elobami mingi. Balingami sango malamu eyaki kote yama pona yona ngai to yebake Jésus Christ azali nani. Na yango lelo temi na biso ezali olandaka nani. Alléluia. Olandaka nani ndeko na ngai? Olandaka mulili, olandaka mwinda, olandaka Jésus, olandaka batu, olandaka ba prophète, to olandaka Nzambe. Mais Jean-Baptiste azali kobelela yo na ngai, pe abelelaka yo na ngai, pona totelema tokotanelanga na Nzambe. Alléluia. Mungongo oyo ezalaki kobelela na esobe balingami. Mungongo yango eyaki kolakisa biso mwinda. Mungongo yango eyelaki biso kombo ya Jésus Christ. Me yango balingami ezalaki mwinda te. Jean-Baptiste azalaki mwinda te. Me Jean-Baptiste ayaki kolakisa biso nzela. Oyo biso tosengelaki kolanda. Nzambe atindaki mutu. Oyo abengamaki na kombo ya Jean-Baptiste. Pwete tango ye akoya. Tango yako yako talisa biso kobongisa nzela. Esengelaki mwana na Nzambe tango akobanda musala. Akuta deja nzela. Ezalaki deja ya kofungwama. Akuta deja batu oyo akoya kokutana na bango. Alléluia bandeko na ngai. Tozo mona makomi ezali koloba na biso na Jean 1. Esika ponaki bayekoli. Bayekoli na ye ya liboso. Aponaki bango. Aponaki bango puete esengelaki Jean-Baptiste te ya sango malamu. Soki Jean-Baptiste te ya ki sango malamu te, balingami, biso tolingaki toyeba liloba na Nzambe te. Yango wana tanke yo na ngai tozali lelo kati na esika oyo. Na nzela ya kolanda sango malamu, esengeli toyeba tolandaka Yesu pona nini. Esengeli toyeba Yesu abotamaki pona nini. Esengeli toyeba Jean-Baptiste abotamaki pona nini. Balingami na kobotama na bango, eza Jean-Baptiste te muta botamaki liboso balingami. Bazali kotalisa biso keza Jésus Christ de Nazareth muta botamaki liboso. Me mutu oyo abandaki kobelela na esobe, mutu oyo alataki mukaba na esobe, mutu abandaki kolia makonko na esobe, mutu oyo babengaki Satan na esobe, ezalaki Jean-Baptiste pona kombo ya mwana na Nzambe. Alléluia. Balingami na ba oyo tosambela kata mukili esuki, biso bana na Nzambe tokosuka jamais. Soki mukili esuki, liloba na Nzambe kosuka jamais. Poete makomi elobi na mukanda ya Matthieu 24 na verset 35 ke nyonso ekoleka me liloba na Nzambe balingami ekotikala seko na seko. Amen. Jean ayaki kofongola biso misu. Jean ayaki koyebisa biso to bongola mitema. Omemi ta ayaki koyebisa biso to fungola misu pona to kweisa ba manto ya masumu. Oyo biso tozalaki na yango pona koyamba Jésus Christ na kati na bomoi na biso. Azala mobateli na biso, azala mobombi na biso, oyo biso tokotambola na ye mukolo na bomoi na biso. Alléluia.
nakati ya esobe abelelaki po ete atindamaki balingami, abongisamaki balingami, atindamaki mpe ayaki koyebisa biso tofongolela mwana na Nzambe nzela, tosalela mwana na Nzambe makadami balingami po ete mwana na Nzambe tango akoya aya kokuta nzela ese bongama po na ye aleka balingami. Amen. Ayaki kotalisa biso tokunda mabulu ya mitema na biso. Alobaki na biso tokunda mabulu ya mabunga na biso. Mabe na biso nyonso oyo tosalaka na se ya moi. Balingami minoko na biso ezali koloba. Balobi na mukanda ya proverbe ke munoko ezali muke me soki ebandi kopela epelaka lokola tizi ya almet pe tumbaka mboka balingami. Yango wana alobaki esengeli tokunda mabulu nyonso, tolongwa na masumu balingami, totika mikakatano nyonso etikala na sima po ete tobenga mabana na Nzambe. Haleluya. Alobaki tokunda na mabulu nyonso ezali na se ya bangomba. Base ya bangomba balingami ezali mitema na biso. Base ya bangomba ezali makanisi na biso. Base ya bangomba ezali lolenge na biso ya kozala. Soki balingami tomitiki epai na Nzambe tata, nde tokenda koyeba liloba na Nzambe ezali kotalisa biso nini. Nde tokenda koyeba balingami mulili ekoumela lisusu te na kati na bomoi na biso. Yangwana Jean ayaki kotalisa biso, ayaki komonisa biso ke topusa na pona tomona nkembo na Nzambe. Ayaki kolakisa biso mitindo nini yo na ngai tokoki kolanda, pe mitindo nini balingami oye kokaki kolongola biso na nzela ya masumu. Alleluya. Ayaki kotalisa biso ke tosala volonté ya Nzambe balingami. Alobi na biso tosala volonté ya Nzambe po ete Nzambe aza kaka moko. Nzambe azali mibale te balingami. Bobele ye oyo tozali kotatola, bobele ye oyo tozali kopambola, ezali ye oyo azali elembo ya kobika na biso po ete yenda alobi na biso esengeli tosala volonté na ye. Ezotalisa biso ke toyeba kombo ya tata, toyeba pe kombo ya mwana. Bango mibale toyeba baza eloko moko to bazali biloko différent. Alléluia. Toyeba kombo ya mwana pe molimo mosanto. Tolanda mitindo na ye balingami. Ndakisa ya losambo balingami. Ndakisa ya komikitisa kati na bomoi na biso. Balingami totambola na kobanga Nzambe. Totambola na koyeba kaka Nzambe moko. Balingami ba religion na mokili oyo ezali ebele. Eske yonanga tozolanda religion nini? Amen. Tozolanda mwinda balingami. Tozali kolanda molili. Solo ezali kobenga biso balingami. Me biso tolingi mwinda te. Biso tolingi na biso molili. Nzambe azali kobelela biso, me biso tozali kokima na nzela na Nzambe, tozali kokima na banzela ya molili. Balingami tokunda mabulu oyo etungisaka mitema na biso. Lelo korone yaki balingami, korone ye kovandisa batu oyo bavanda na bandako balingami, batu babandaka koya na eglize na mikakatano, lelo bavanda na bandako. Rezo ekoma kaka korona, lelo korona kei, makambu nyonso ekomi normal balingami. Esengeli tokunda mabulu oyo eza liboso ya bomoi na biso po na biso toyeba koleka. Amen. Peut-être eza na libulu moko etelema liboso na yo. Balingami soki ozali na libulu oyo efungwama liboso na yo, kolinga kozala na liboso ya libulu te. Zala na sima ya libulu, omonaka libulu wana liboso, ozala na position ya kokunda yango. Me soki ozali comprendre tambolili na yote balingami, mukolo moko kokweya na kati na libulu. Me awa, Bible ezali koloba na biso ke esengeli balingami tokunda mabulu. Esengeli tokunda mabulu. Yawe ye moko Nzambe na lola azali kolendisa yo na ngai na tongo ya lelo. Esengeli toyoka mungongo na Nzambe mukolo na mukolo tango tolamukaka balinga misambela Nzambe. Alleluya. Mukolo tango totambulaka tozala reconnaissant na Nzambe oyo akela likolo na se.
Jean-Baptiste asalaki musala na ye. Jean-Baptiste ayaki kobelela. Jean-Baptiste aliaki makonko. Jean-Baptiste alataki poso ya chamon. Jean-Baptiste asalaki nyonso batindaki ye. Eske yo nanga toza na kati ya musala? Balingami, eske yo na ngai tozali na kati ya musala to tozali toujours na ba raison na biso? Amen. Tobondela na kotika te ndenge 1 Thessaloniciens azoloba na biso 5:17. Eske tozali na chemin ya kosambela to tozali kobanga? Balingami, tozali tango nyonso kobanga makomi, tolingi kopusana na makomi te. Eza na bato bamelaka masanga balingami. Soki olobi na yeke tokene na ndako na Nzambe, akoloba na yoke nzela na bino wana eza facilité, nzela na bino eza ya pasi. Peut-être yo na ngai kino na mokolo na lelo nanu tobongola mitema te. Poete awa Jean-Baptiste azotinda biso kobongola mitema balingami. Amen. Esengeli toyoka mungongo oyo ezali kobelela na ngomba. Alobi mungongo wane ebelelaki mpona kokitisa bangomba nyonso oyo ezalaki ya minene pe ya mike. Bangomba ya minene na ya mike na bisika nyonso ezali lolenge na biso ya kozala. Balingami tozala lokola mbuma ya mutarde. Mbuma ya mutarde ezali muke ndenge elobike na liki du 7 na verset 6 balingami. Ezali nango kaka muke, mais soki tolandi mbuma ya mutarde tokoka pe ko déplacer ba montagne. Tozala ta na kondima wana. Balingami lelo tosengaka lisusu kondima te. Lelo tosengaka teke Nzamba sunga biso na vie chrétienne. Lelo tosengaka teke Nzamba batela kondima na biso, Nzamba fungola biso misu tomona. Me lelo tokoma kosenga bozui. Lelo tokoma kosenga mbongo. Lelo tokoma kosenga bana. Lelo tokoma kosenga bandako ya kitoko pona kovanda. Lelo tokoma kosenga misala. Me mukolo nini tokosenga molimo na Nzambe. Ndenge bayekoli basenga ki kenkolo lakisa biso lolenga kosambela. Alléluia. Amen. Soki tosali tosala pa balingami kobange ezali kozongisa biso nzela. Ye moko Yesu azali koloba na mukanda ya Isaïa 40 na verset 12 et 13 alobi ke Israël Jacob kobange lokote. Alléluia. Amen. Alobi ke Jacob kobange lokote. Écoutez-moi na verset 10 balingami. Verset 10 au soteti na 13. Kobanga eloko moko te. Biso tobanga kapona nini? Tobanga ka mukili pona nini balingami? Soko teleme osala pa. Mukanda ya Yohani. Mukanda ya eza mukanda ya Sango Malamu. Mukanda ya Marke. Mukanda ya Liki balingami. Toyebi yango ke Liki azalaka memi pana Jésus. Tala inspiration Liki azalaki na yango pona kotatola Sango Malamu. Ezali nebele bazali koluka asambela Nzambe. Memoya ko sambela balingami ezali te. Ezali baoye bazali na koma minoko ezali kofongola te pona loba. Ebele bazali na mbeto ya hopitali banda kota alagoni na koma balingami. Ebele bazala goni na tango oyo na operation. Me minoko na bango ezali koloba te. Me yo na ngai tolamuki pona mukolo na lelo pona kotombola kiti na bokonji na Nzambe. Alléluia. Amen. Yesu alobi na biso tobanga te me tosala volonté na ye. Tosala volonté ya Nzambe. Eloko nyonso biso tokosala to consulter Nzambe. Tobelela Nzambe. Totuna Nzambe. Eske Nzambe nzela oyo nga nazolanda ezali malamu? Eske Nzambe likambo oyo nazali kosala ezali malamu balingami? Tosalila ba sentimate. Poete Nzambe tozosalela aza Nzambe ya sentimate. Nzambe tozosalela eza Nzambe oyo azali kotalisa biso ke aza Nzambe aza révélateur na nyonso balingami azali kobelela biso topusana. Soki Jean-Baptiste abelelaki biso balingami lelo eza lisusu Jean-Baptiste te po ete evangelisation epesameli yo na ngai. Totatola Sango Malamu balingami.
tozomona apôtre Paul balingami azalaki même pas disciple ya Jésus, mais apôtre Paul abengami informateur esika nyonso abandaki koleka na Timothée na Thessaloni balingami na Ephésiens bisika nyonso apôtre Paul azalaki koleka abandaki kotika semence balingami abandaki koforme ba oyo abandaki koforme balingami bango pe bakomaki koforme. Est-ce que yo nanga to forme déjà nani? Alléluia. Amen. Alobi ke tokanga banzela po ete mikakatano ekutana na biso te. Tokanga mabulu po ete mikakatano emona biso te. Tokanga mabulu po ete ba problème emona biso te. Nauti kopesa Thessaloniciens 5:17 balingami mabulu wana tokokanga ngo na losambo. Alléluia. Mabulu wana tokokanga ngo na kofuka mabalingami. Ozomona tanke Jean-Baptiste ayaki koloba na biso ke to bongola mitema balingami me lelo mukile bongola makolo ole mukile bongola mitema lelo mukile bongola makolo bien aimé. Lelo tozali kosambela nzambe na dikukuma. Ozali kosambela nzambe tango zinanu bana te. Ozo sambela nzambe tango ozali koluka musala. Ozo sambela nzambe tango zinanu libala te balingami. Ozo sambela nzambe tango zinanu mukanda te, n'église okozanga te, n'intercession okozanga te, na veille okozanga te bien-aimé. Mais soki ozwi déjà eloko yo zali koluka, olobi ke bo moinangai esuki awa. Balingami tozali na teme, oyo zali koloba na biso ke to weli la bokozi ya likolo, lobi bo moina biso kokende wapi. Tango tozali kowelela bisengo ya mokili oyo balingami lobi bomoi na biso kokende wapi tanke Bible ezali koloba na biso lobi mutu na mutakendo rendre compte na biso nzambe bien-aimé. Ya wana Jean-Baptiste aye kotela misabiso esengela ki Jean-Baptiste abelela po ete mwana na nzambe tango akoya aya kokutana na Jean, aya kokutana na Pierre, aya kokutana na Jacques, aya kokutana na batu nyonso bayekoli oyo ya tambolaki na bango. Amen. Amen. Est-ce que tomi tunaka te balingami na mukanda ya Jean? Bible lobi nini? Yesu azalaki na 70 disciples. 70 disciples balingami. Lelo batanga makakaka 12. Balongwaki 12 bakomi 11 balingami. Totikala kibele na kotanga 11. Est-ce que 60 wane kendaka wapi? Alléluia. Amen. Linga mama tata histoire ya bomoi na yo ekende liboso mokolo moko mona bokonzi ya likolo. Mukanda ya Matthieu zali koloba na biso na Matthieu 10. Alléluia. Pona nini ngai na koweli la bokozi ya mokili oyo? Poete lobi na bungi sa bomoi na ngai. Ebele bazo weli la bokozi ya mokili oyo balingami bazali ko bungisa oyo nzambe apesa bango. Amen. Esengeli tosali la nzambe oyo azali na bomoi po ete ye alobi azali kaka ye moko balingami. Exode 20 verset 3. Toza kaka na nzambe moko oyo yo na ngai tokoki kobelela. Toza kaka na nzambe moko oyo Jean-Baptiste ayaki kotalisa biso. Nzamba sali yo ngolu balingami. Nzamba pesi yo makasi ya kolamuka. Nzamba pesi yo makasi ya kotanga makomi. Ebele bayebi kotanga te balingami. Azana posa fungola Biblia mona kaka makomi. Mayebi kotanga te. Menzamba pesa yo mayele ya kotanga makomi. Meba ndeko na ngai. Biblia efungwa makaka dimanche. Biblia efungwa makaka dimanche bien aimé. Batu ya Thessaloniciens na Actes des Apôtres 17 balingami. Na batu ya Bere babandaki kokenda ko vérifier l'écriture. Est-ce que makambo batei biso ezamabe? Est-ce que makambo batei biso ezali yango? Est-ce que makambo batei biso ezali malamu? Alléluia. Lelo to sopani na internet bien aimé. Est-ce que na internet kuna biso pas to sopani?
tozotanga vraiment makomi na nzambe to tolandaka kaka matei toleki. Balingami nzambe aza malamu, esengeli to medite liloba na nzambe, esengeli to tanga liloba na nzambe, esengeli to pusa na kati na makomi. Jean-Baptiste azalaki mwinda te balingami. Jean-Baptiste azalaki mwinda te, mais Jean-Baptiste atindamaki pona koya kotalisa yoke mutu oyo azali na mwinda koya. Memi tango azopesa batemi na mukanda ya Mathieu balingami alobaki te ke ngai nazopesa bino batemi po ete naza mwinda. Alobaki ke ngai nazopesa bino batemi ya mai mezali na mutu akopesa bino batemi ya Molimo Mosantu. Alléluia. Bokoyo kotanga na Jean 1 pardon, bokoyo kotanga na Jean 1 na verset 6 9. Esika Jean-Baptiste azali kolobake azalaki mwinda te balingami. Atindamaki azalaki nde témoignage pona koya kolakisa biso kombo na Yesu, pona koya ko expliquer biso bunzambe, mazalaki mwinda te balingami. Esengelaki mwana na nzambe oyo azalaki mwinda, esengelaki abotama, esengelaki anyokwama, esengelaki ameme kuluzu balingami, esengelaki akitana ekuluzu, esengelaki amate ekuluzu, esengelaki akitana kunda, pe esengelaki asekwa. Alléluia. Yesu azali malamu, bolingo na ye azali na sukate. Yenda azali solo, azali nzela, azali pe bomoi. Mais Jean-Baptiste azalaki solo te, azalaki pe nzela te, mazalaki nde témoignage. Ndenge lelo yo na ngai tozali ke toza ba témoignage. Balingami soki tozali na kati na église, esengeli to tunanaka, est-ce que ba 60 wana disciple bakendaka wapi? Amen. Peut-être ezana mutu ayebi lisusu chapitre oyo balobaka pona ba 60 wana batikalaki. Na yango balingami nzambo azali na bomo itika ke apambola biso. Yesu abakisi lisusu na Matthieu 11, je pense 14, alobi ke bolinga te Jean-Baptiste azali Eli. Kwete makomi alobi Jean-Baptiste azalaki likolo ya ba profeti nyonso. Alléluia. Nzamba alola pambola biso. Nasuki awa conclusion na biso balingami ezongi. Toyoka mungongo na nzambe mukolo na mukolo. Yesu azobenga biso. Yesu azobelela biso balingami. Totatola monene na ye. Pweta za nzambe. Nazongisi parole pa ya Frère Freddy. Amen.